Ouais. Difficile à biso eza pour la tracasserie ya ba policier. Ya na ne biso musala ya ba mai. Yango to senga que c'est la tracasserie ba policier tracasserie za nini parce que ba policier baza ba agent de l'ordre. Ce qui policier ya c'est que aux en ordre te yango azoya kolanda yo. Te mikande eza hôtel de ville et puis oya bo basingi mbongo ba miboye nesi lelo trois groupes nde obaye basimbongo obaye bazimbongo donc nde yango wana traxé to lo bon yebi ko yoza en ordre opesa bato mbongo pourquoi parce que soza en ordre ba kango eloko te atolakisa mikanda donc bakanga kaka bazimashi bakendango donc alors bino comme étant ba jeunes au besoin travailler beaucoup senga nini na bakonzi ya mboka par rapport à tracasserie par rapport à ba difficulté besoin kutana ou soit tu as bonne volonté pe sou bazali bako sunga bino pe na ba matériel bako sunga bino na ba makamu susu oyo ko aider bino bosa musala ozali bosa caméra émergence sur télévision bazotala OK to senga ba soutenir biso na makambo et puis ba sunga pe biso ta ba sala musala ka machine moko donc misala ezate na mboko yango na sa musalo na ndo bula na moto eza esute ba botolanga moto yango na ngoma onikala nga ba moto pona zwa mbongo na sunga mwasi na ngala bana musala osa ke permetaka yo poza charge à mwasi na bana yo na zwa charge na bango mwana tanga kaza deuxième donc na concentra pina cop na ngana zwa mike na place na iba na botola vaut que na ya na kaukela moi na zwa mbongo na ngana pasi pona yeba pe loko osela mbongo na ngai alors ambition na ezaka nini mambo esi makambo na salaka donc namona utu yo lobaka te po moka o ba opesa biso ba jeune misala te tongimi do misala izate ba jeune ba koma osenga singa batu ba shimboki toko sa musana na biso. Bonjour, bienvenue chers abonnés, chers internautes, toujours confiance. Monsieur Sapis, chaîne Nabino Émergence One Télévision, émission Nabino Kini Alelo. Alors pour aujourd'hui, samedi, au Wapilelo, toye, peto kitina katia commune alimité précisément na quartier Mombele sur université. Toye awa Kini Alelo parce que dans le concept émission Nabiso, nous allons parler des réalités quinoises. Alors lorsqu'on parle de la réalité quinoise, ils ont makambo presque ébélé. Quotidien il y a quinois, quotidien il y a bana, il y a Kinshasa, comment est-ce qu'il va évoluer na misala na bango. Yango lelo to kiti awa na Mombele, simbalanga bozo mona tozali na esika ba sukolaka ba moto. Ba jeune ba créer emploi na bango. Ba créer emploi na bango ya bango moko pour que permettre bango ba survivre. Donc to kiti lelo tout le monde appelle bango ndeni baza ko sa musala bango comment est-ce que baza ko évoluer parce que ce sont des jeunes à encourager. Yango wana kini ya lelo to kiti parce que kini hier musala we bana osala maboete. Na 1990 bat bana sokola moto boete. Na 2000 bat bana sokola moto boete. Na 2005 ba jeune bana sokola moto boete mais eza makambo oyo ekomisika. Parce que ba autre temps autre mers parce que na ta autre commune yango makambo esala malilo yango yo eza cop oyo zo permettre tout ça tu musala. Ils ont permettre les jeunes bassani ni survivre. Yango wana boza toujours branché. Donc solana responsable il y a espace oyo pe musala oyo ya expliquer biso abana musala oyo ndenge nini. Qu'est-ce qui lui a motivé pour qu'il ça musala oyo et puis ba ambition na ye ezaka nini. A continuer à kosala musala oyo et sungaka ye à vivre. Donc ce sont des questions oyo to sola pena mingi na responsable il y a espace oyo pe il y a établissement oyo. Restez toujours branchés. Merci. Tout cela nous na bana mboka ba kinois oyo ba yebi ndeni ba lukaka ba yebi ndeni ba lamukaka tongo ba yebi pasi ya kozwa ya luka mbongo. Alors juste à côté je suis avec un jeune kinois pe ou un entrepreneur parce que c'est un entrepreneur de Azaboué. Et on trouve un peu sur la net développer ensemble. Monsieur, bonjour. Bonjour. Kanaka kamera kuna. Oui, comment on a ni? Eric Kaembe. Thierry Kaembe. Eric Kaembe. Thierry? Eric Kaembe, ok. Ndeko Eric Kaembe, ovandi wapi? Avant na commune Ngaba. La commune Ngaba. Ouais. Oui, Ndeko Eric Kaembe le toye na
entreprise parce que c'est déjà une entreprise. Parce qu'une fois déjà, ils ont engagé 10 personnes. Et comme il est déjà entreprise. Donc, vous avez besoin de vous dans un bureau, vous allez dans l'étage pour que vous ayez un travail. C'est déjà un emploi au créé. Alors, mécanicien, vous est là, les caca, façon marambo, c'est les conséquences. Que tu crées un mot pour le Zambongo. Il peut ça aider. Pour créer le pour le Zambongo, c'est le Mususu. Mais là, pendant ma canicéria qui pendant ma belle zéro ça, la aurait pas ka mai, aurait pas ka kobeta ba brique, aurait pas ko ma receveur, aurait pas ko ba moto, mais idée au créer entreprise pour la bosse ko la ba moto, au raisonner qui exactement nini. Au remarquer que ni la société au même qui au sam sala aux sala. Faut ça vraiment clair parce que bande rebé bazota là yo. Ouais, ils pour tu vas au monde à me sans pression dans ma boko. Ça va être ma pression té. C'est comme ça, tu crées monteur. Donc tu vas créer belé. Yango tu seulement monteur, tu chef place. Donc, on a sokola sans pression. Sans pression, expliquez-moi tout clair. On sokola monter exacté quand mai na mabiko bato asala na ngwana ici. Na maboko ouais. Ya ngwana petit ya ngwana il pété. Si comme ça to somba kaka monter. Pas pression il on la zelu. C'est pour ça non ni monter on le bosomba monter. D'ailleurs bosomba non monter combien? Bah $600. Oui, le $600 pour cette activité. Vous avez combien de moteurs? Ah, moteur. Ouais. Est-ce que le moteur peut fonctionner? On peut expliquer bien. Il faut savoir. On soit à 6 000 à 6 000. On peut se monter bongo. Quand je dis que vous expliquez, vous avez dit que la pression. Ils ont besoin de terrasser, besoin de fille, besoin de robinet. C'est besoin de détails parce que nous ne sommes pas comme ça, Moussala Oyo. Ils ont régi des eaux, tu dois facturer fin du mois. Le mois est yaka, il continue à l'Iboulou. Tu dis mois à l'Iboulou. Tu dis mois à l'Iboulou, tu tiens à ton nom. Tu dis singa, oh et à Tio, tu tiens à ton nom. Si na monteur, et puis singa bego mon non. Tu kanya on peut pas le bimamba mais tout ça il y a régi des eaux. C'est la maille il y a régi des eaux. Alors là yo banda musala oyo. Ubanda ngo yo moko to banda gamba mona batu ebele na zomono na bango. Te to banda pe na pas mususu hein. Na kabongo to mesa na puis au crêpe lo na moko boy. Ils bon. Banda mo abrisque manga morote. Oui, aux jeunes, le groupe jeune nyonso. Yo, comment on a le modèle aux salaboué, ça inspire aussi les jeunes pour leur permettre à ce que balon on apparaisse, ba ya poko ça musala oyo. Alors, musala oyo sala oyo. Na habité, na bandeko bo travers na bango. Bazana salaire, to ezaka ke ba masa boya bo fonctionner ndeni na batu bo travers na bango. De façon ça c'est que salaire exact là que si au salaire boulot là on bon là au 4 ans la moko au PC à monter au kasi à yo. Dans salaire té. Ouais, ça bon. Donc voilà beaucoup on a ndeko Eric. Donc azo pesa biso ba éclaircissement comment est-ce que un jeune peut recréer emploi naé. Parce que le lot ba télé ba se plaindre. Ba linka ka kété ba konzamboka non. À partir de yo moko ko pour créer emploi, on peut permettre pour ça nini, on vivre le corps bandeko mususu. Kolanda exemple ya ndeko Eric oyo, ça permet aussi à ce que bandeko na biso pe mususu ba ça nini, ba na ko évoluer. Donc comprenez toujours que toujours continuer toujours élément na biso. Donc tozana ndeko Eric c'est un entrepreneur. Un entrepreneur qui a créé activité ya yemoko ezo permettre à survivre. Alors ndeko Eric, kolanda ça ba question tout auto poser puis ba réponse au pesibiso. Alors Moussala oyo sala oyo. C'est quelque chose à encourager, c'est un travail oyo, il faut prendre au sérieux. Alors, vas-y à la biso le loir. Difficulté ni bozara on Moussala ou bosala rappel. Difficulté à biso dara pour la maille na carburant. Kama ina carburant? Ouais. Donc kama ina carburant c'est ça, ils ont moins de difficulté. Ouais. Ah difficulté à biso les pour la
ba tracasserie ya ba policier ya na ne biso musala ba mai ya ngwato senga que c'est la tracasserie policier la tracasserie dans nini parce que ba policier baza ba agent de l'ordre ce qui policier ya c'est que aux en ordre te ngwa yo azoya kolanda yo te mikande za hôtel de ville et puis ba oya bo ba singi mbongo ba miboye nesi lelo 3 groupes nde ba ba si zimbo ba zimbo ba zimbo donc ne yango na tracasserie to bon yo yebi que yo en ordre o pesa ba mbongo pourquoi parce que so en ordre ba kango le côté atola isa mikanda donc ba kaka bazimashi bakenango donc alors bino comme étant ba jeune au besoin travailler beaucoup senga nini na bakonzi ya mboka par rapport à tracasserie par rapport à ba difficulté besoin kutana ou soit tu ba bonne volonté pe sou bazali bako sunga bino pe na ba matériel bako sunga bino na ba makamususu oyo ko aider bino bosa musala ozali bosa caméra émergence sur télévision bazotala OK to senga ba soutenir biso na makambo et puis ba sunga pe biso ta ba sala musala ka machine moko donc là ba kozambo pe ba sunga biso par rapport musala to sala to sunga pe ba mususu bazana bandaku de so za 4 5 machines donc ça et ça privilège ya benga ba oyo bazana bandaku wana po ba travailler pe ba ba bandaku te. Ok, merci. Donc, comme Eric Kabea, Eric Kayembe. Donc là, c'était notre frère Eric Kayembe. Il y a un entrepreneur, il y a un responsable et établissement au Bozomona Oyo. C'est un jeune à féliciter, c'est un jeune à encourager. Merci vraiment. Donc, continuez toujours. Donc, tu es appelé le boye, tu es appelé le ton sous et colle sous makasi. Mbote papa. Oui, comment on a? Comment on a na bengami na Blaise Lukungula. Blaise Lukungula. Oui. Oui, donc Blaise Lukungula, tout le monde a un établissement pour la lavage. Bon, on a bandango, ça fait déjà une année déjà. Une année déjà. Oui, depuis décembre 2020. Décembre, depuis. Bon, décembre, oui. Alors, la moussala bossard va difficulté à gagner. Bon, la difficulté c'est belé. D'un intrasécurie, d'aider. Tant qu'on se colla à moto, on a savon, on a choisi simba, autant on se en andaku. Tout rappelé ma colo moto, nyonso donc. On se sentir maintenant lesté. Pour nous ça, ça bien il faut que moi, attends moi gars, moi nini. Mais ce que on a bon, on peut faire ça tous autres lango. Et si maintenant ça va dépasser belé belé. Bon, bon on a zoara parfois, na rokuta na ba nini ba difficulté belé ko ça va moi dépense. Rokuta na ku non moi eloko ezate au PC donc débrier kana ezara wana. Parce que bon wana que non ça ozwa au PC ngo ko soma baga wana donc ils appellent moi bien té. Bon on a senga pas bakonzi ezaki ba dans la solution ya bateau bazo tracer donc tracer l'équipe makasi. Okomona o bateau hôtel de ville baye na bango parti o bango mususu basé donc 3 parties mobimba kozana souciat bazo ya que non o tozo ya olongola nani kinani tozo ya olongola full. OK makamwana ni ya salongo basala ngo pe bien té akoya zuka mbongo asani ni akei pona kolongola tala nani fulu na kati ya terrasse okende pona que non to pesa mbongo nini yana balongola na bango te ezala fulu wana bokomona ngo bango sujete mamba ya kozwa ka mbongo basala nini bakende ne ya bango likambo mbote Kevin. Oui, ndeko Kevin. Bani musala okam. Na banyo ya 2023. 2023. Nini mema ki osala musala okam. Pour misala ezate na mboko yango na osala musala na ndo bula na moto eza esute babotolanga moto yango na koma onikala nga ba moto pona zwa mbongo na sunga mwasi na nga na bana. Musala osala permetaka yo ozwa charge ya mwasi na bana yo. Nazwa charge na bango mwana tanga kaza deuxième. Donc na concentra pina cop na nga nazwa mike na place na yiba na botola. Vaut mieux que na ya na kaukila moi nazwa mbongo na nga na pasi pona yeba pe loko osela mbongo na nga. Alors ambition na ezaka nini na makambo ça? Esi makambo na salaka. Donc namona utu ya lobaka ti. Po moka o ba opesa biso ba jeune misala te tongi mindo misala izate ba jeune ba koma osenga singa batu ba shimbo kitoko sa musala na biso pasi tozoka na ba maboko moto ezana ba mabende bele tozoka na maboko ba yanke ba ye ba komi ko donc o 13 biso bango ba vanda na mombele biso to uta ba bumbu ba munga fula to ya lukambongo awa
bango baya kombrie biso bambonga bashimboki topesaka bango me toyesa bango boyaka tosala mosala mingi bayokelaka mosala oyo soni me mosala oyo eza ya mbongo nango tozwaka mbongo kaka na kope na biso oyo elatisaka biso mpe tosungaka bafamille na biso na moke oyo tomonana nango elakisaka da symbole mwa malamu mpo soki tozwi misala moko ya bien tozwa mbongo ya bien tosala mpe makambo ya minene. Alors, merci, restez toujours branchés. Merci, Bandeko, tout beau sac, confiance. Sans oublier Carlos et José. Le géant messieurs de Paris, Tony Balotelli. Donc, ainsi que Maman Nakaeden, encore Mbote. Maître Fabrice Leboko, ceinture noire certifié par la Fédération internationale junior. Maman Nabiso, Victoria Kankou, la belle de Belle Babi, Yende pour la vie quoi. Donc Maman Victoria pour la vie, donc on est toujours ensemble, même morale. Et n'a pas encore Mbote, na Carlos et José, na Robo Sanaote, tout à l'heure dans le bail Carlos et José, n'a pas Mbote na Bill Mobuka depuis les États-Unis, n'a pas Mbote na Kile Akilesi depuis quelque part en Europe. Na pesi encore mbote bandeko nanga nyo surtout balingaka biso et na pesi mbote na Dodis Mandungu Fondation Fodem. Donc on est toujours ensemble. Toza awa kalatea toza na match semaine prochaine to robeta match na Terra Kamina donc le 19. Toza na match à munene wana parce que campagne ezo bana les 20 alors le 19 wana là to aussi sera un match mba moko to démarrer ma solo. Na pesi encore mbote na Jean-Marie Lukulasi G24 waza kosunga jeunesse congolaise na pesi mbote na bandeko nyonso ro basunga biso na pesi bino mbote on est toujours ensemble toza reconnaissant na bolamu bosaka pona biso on est toujours ensemble merci.